on nzela ya malamu te baya asalela biso na nzelo basalela biso nzela bakolisa mboka basalela biso nzela mukali eza malamu te toloba na Pascal awa tinga mapa bokenda te ngambo po mai na mai soki na ferba moya koleka eza te nzela tu eza kobeba do ata esika malamu eza te wana po tosenga babongisela biso nzela mukali so bakobuka mapango nyonso eza na prince babuka mpo na nzela mukali ebonga eloko mosusu aloba ya te nzela mukali kaka ebonga mai wana 3 places fo tombola makolo mutu mosusu akoya une fois deuxième fois aya te c'est un peu ça nasepeli vraiment na félicité pena na vision ya chef de l'état vraiment na encourage yango makasi troisième mandat toujours donc toloba route mokali donc cette fois-ci bokolo ya su te kala mingi te bazosala yango wana na asir mpona innovation bana nango minute oyo ya bamateriel ya etongeli oyo eza te ezalaki ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso. Mesdames et messieurs, chers amis internautes sur YouTube, un grand merci à vous. On a confiance pour Sarabicho. Vous s'abonner massivement. Ok, tina cloche ya notification. Et comme ça, mon émission ya Kitoko ne comme la rabino na chaîne Bolinga Makasi. Ya Bisso podcast. Quant à mon votre humble serviteur Watakin 24, les lions de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414. Merci Naba conseil pour Pesanga. Commentaire Nabino surtout. Voilà, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, awa toza pi toza na ville province ya Kinshasa et précisément na district ya Tchangu na commune ya Kimbanti qui est Pascal route Mokali. En tout cas, bana ya Kimbanti qui na route Mokali ba benga kibiso parce que nzela na bango est vraiment impraticable et justement molai vraiment solution et je maté yango ba benga kibiso to kitawana po baloba na micro ya podcast et toko tsabango na ndako ya bakonzi botala to bandaki yango wapi nazaki awa na entrée à saut des moutons et Pascal donc ngambo wana izabongo masina et ngazaki na ngambo ya Kimbanti ke isiko bozomona et tout le coup ya ba moto ya 2 pneus 3 pneus donc nzela vraiment Ezate nzela ezama be makasi alors ba singa kina gouvernement provincial ko tela ba pena likambo oyo talibongo nzela bazonyo kwa makasi kolonga na ngambo ya port ba koma na Pascal bazo dépenser ba 4000 5000 maintenant kutu ba comité isika oyo bazo kende be to kandenge balobaki na micro ya podcast. Merci. Bonjour papa. Oui, bonjour. Comment est papa? Gloire Mamingi. Excusez pardon, Mamingi tu sais gloire. Comment est boy? Na vandi précisément na avenue Kingabwa, numéro 88. Nous loin ya ba ali taka. Ah on a route Mokali. Oui. OK, merci beaucoup. Et côté la bino. Au benga biso pona nzela vraiment praticable. Et que moi na Kimbanti que vers route Mokali go lo bani lipaso. Ouais, na se fait vraiment na vision chef de l'état parce que na moni ba kiti sur le terrain. Na moni moi que babilo de ça on sale côté awa vraiment ça félicité et puis na moni ba chambre qui ba sali basi vraiment ça félicité non c'est plateau comme alors ba commune sur le roi ba lemba ba gombe ba lingwala c'est vraiment ça félicité ba benda pena prince tobi ma pena mpanti lumière côté na route Mokali et ça idée moi ya bien et ça idée moi ya bien pour ça ba tout peut ba ça pour ça ba souter ba visiter place oyo donc ils ont marqué ka banzela so comme le rôle à libulu mai wana 3 places faut tombola makolo mutu mususu ya une fois deuxième fois ya te c'est un peu ça na s'appelle vraiment na félicité pena na vision à chef de l'état vraiment na encourageant makasi troisième mandat toujours donc toloba route Mokali dans cette fois-ci bokolo ya souté kala mingi te bazosala yango wana na asir pona innovation bana nango minute oyo ya bamateriel ya etongeli oyo eza te ezalaki liboso oyo baye nango minute oyo vraiment eza ya libanga mponga mo mpe natambola nakotaka ti ba sans fil wana tu namona baprince oyo basalaka eza mpena calme
Merci beaucoup. Merci. Bote Manema. Bote papa. Comment on est papa? Comment on n'a pas dit? Parce que ça la ranzela la route mokalia. La route mokalia pena biso moite to éviter. Ba zelo batela biso te to souffrir na zelo mai na mai. To tali pena zela tumubi meza kokufa. Ba pesa biso ka ba promesse. Ba sala ngo mais to mona bato mikanda bato leta bazana nzela bazo sala mbongo. Mais biso mo to mona nzela eza malamu te. Biso kutu bato mikanda to mona posa na bango eza te. To nzela eza malamu te ba ya sala biso na nzelo. Basa la biso nzela bakolza moko basa la biso nzela nzela mukali eza malamu te donc baba na Pascal a tinga mapa bokena te ngambo po mai na mai soke na ferba moya koleka eza te nzela tu eza kobeba do ate esika malamu eza te twana po tosenga babongisela biso nzela mukali so bakobuka mapango nyonso eza na prince babuka mpona nzela mukali ebonga elo mosu aloba ya te nzela mukali kaka ebonga. Maka presse ya biso TV. Posez la question. Mbote papa? Mbote pe. Comment est papa? Kombo na nga Kalombo Vistin. Papa Kalombo Christophe bandi wapi? Na vanda wana Pascal na route Mokali. Ok, merci beaucoup. Tu es côté la bino le babenga biso mbango vraiment route Mokali, ça fait des années, vous êtes vraiment impraticable. C'est la mabe. Quand on a un wana bolo barani. Et là
ya biso banda kala wana ebebaki lelo te eza kala basi toza nango eza ya kanala toza na batrache ya kanala te nzela moke ememaki charge ebele tala ndenge soki tokomaki na libulu wana moyen ya transport moto eleka eza te mituka mpona koleka pasi soki tokomaki na ferbois libulu mosusu eza kuna wana tokobenga yango Océan Pacifique na ferbois moyen ya koleka eza te awa tokomi kobula ba demi terrain awa toza na pasi tracasserie awa moyen te bapolisier ya mabanza ya Pascal bapolisier baouta badara bazoutaka parcellaire bayaka kosala menace nde awa tozosala misala bien te toza na pasi ya nzela tracasserie toza nango awa makasi toloba soki totali bien makadam oyo ya route mokali esikobeba nango makasi euta vraiment na bacanalisation baterase eza bien te ebusha yango wana sikoyo nde makadamu ebeba mai nde ezobebisaka makadamu soki basali nzela ya bien bapesi mai nzela bien awa nzela ekobeba te mais tomonaka mpe basali bino nzela ya sika terase eza uniquement mpona kobwaka basalite te mais terase yango nde ekanalizaka toujours mai ekende kokwa esika elongo badi mais bosala bino bacanalisation ya bien bokomisa yango poubelle babouteille ya plastique obwaka na kati basachet ya baopli kobwaka na kati omona teke bosalaka mpe mabe ele bokondane leta ya solo tosalaka mabe biso toza population il fallait azwaka en charge kobwaka biloko na trache eza mabe mais l'État il fallait atelemelaka eloko wana bato bazoteka baenje bazoteka awa bakarton nyonso babwakaka yango wapi babwakaka na nzela ti bato wana bafutaka bapaku na mboka oyo l'État alandelaka bango mais apekisaka bango ke botika kobwaka bakarton na trache te soki l'État atelemeli bango na bakolo lupango liboso ya lupango na yo ezalaka propre ekozalaka bien mais l'État atiki bango bazobwaka soki motu nyonso autaki na biloko na ye na fulu na ye na lupango aye abwaki kaka na trache eza bien te soki bakuti biloko ya salite na kati ya trache liboso ya lupango na yo balandela kolo lupango bakanga ye nde l'État akosunga biso maintenant yo eza chauffeur ya moto kobanda na entrée ya Pascal wana ti na ngamba po to mpe mabanza bofuta bango combien awa tofutaka tofutisa bango ba 1000 francs kobanda Pascal ti ngamba po wana 2 pines de 3 pines 3 pines 2 pines 1500 soki nzela ebongi nango transport ezonga 500 francs ekozongaka 500 parce que pasi eza lisusu te eloko ezomatisaka transport na libulu wana soki okomaki na moto kuna yebake okatisi ozongi boye deja okozwaka pane bapana wana kobongisa yango esengaka mbongo wana nde toomatisa bamoto prix mpona soki moto na ngai ebebi nabongisa yango toloba mikolo bobula bino kaka demi terrain kaka eza mpona bino te me mpona nzela basi wana etake mwana mboka kongo mana okoki koloba nini mpona ngai naosengaka gouvernement central asunga biso naosenga président asalela biso nzela ya bien na bacarniveau ya bien soki basali bongo wana tokosepela makasi kala tonofuta awa 300 mais lelo ekomolongo a 500 kuna mpe kotokebe 500 nzela kaka kana oyo mona oboyino nde tovandaki boye eza diata ata pena boye merci beaucoup
Mbote papa. Mbote papa journaliste. Comment est papa? Comment nangai Kenda Kimi Blaise. Papa Kenda Kimi Blaise afandi wapi kwe? Na fandi awa na Mokale na Teresi wa Mbanza. Na mwana Kimbanzeke. Oui, na uti ngambo yo na mwana Kimbanzeke na type de Kimbanzeke. Mais vraiment baya, hein? Vraiment na sengi presse bozaka 4e pouvoir. Boya penza ba kondio bozali ko yo kabiso boya ko bongisa nzela oyo, hein? La plupart ya population ya Changu bazali awa, hein? Kala nzela ndenge baby. Tozali ko loba butu moyi, ba deseni nyonso tu, mais bazali ko bongisa te. Papa, kende lisu na mwa liboso na Ferbois, kuna komi kutu lac moko ya munene, hein? Neti kutu tozali na tangu ya mvula, hein? Penza awa tala kaka trajet ya mukuse boye il faut te futa 1500 pona nini tala pan population neni bazali komona pasi, hein? Bakambi bozali wapi boya kobongisa nzela ya Mokali tozali lesengo bobongisi njili bobongisi kasavubu bobongisi ndibingiri bobongisi ba route secondaire nyonso tukuna boya pe kobongisa route secondaire ya Mokali awa nazali pe na tipa Kimbanzeke nazali pe koprofite na micro papa bobongisa pe oyo ya Kimbanzeke ti cimetière boya kobongisa nzela awa. Merci papa journaliste. Non banongo lo mwana ndako zoke ti Pascal de passer combien? Awa déjà na dépassé 2000 awa ti kote oyo 1000 francs awa ti kote kuna 1000 francs ezali malamu te trajectoire ya mukuse boye tomona pasi na mboka na biso. Merci beaucoup papa. Mbote mama? Mbote papa. Comment est maman? Comment est mama Pasi? Mama Pasi, tongo bo tomoni okanda bokwane. Papa na zone sengote, tala ndenge tozoni okamana nzela oyo. Tozo sufi makasi nzela ebebi. Tozo longwa banda Pascal tinga mapa tofuta 1500 2000 francs. Eza trajet mukute me mbongo ezolega, on tosinga bakonzi. Bayokela biso mawa, batala nzela oyo. Nzela oyo yango sunga biso potelia na bana biso mibali bakufa biso. Nzela oyo yango sunga biso. Neti be na zwa makolo pona na zwa 500. Donc moi na zwa awe, na na abeta makolo ti Pascal, na zwa kinkole na kene musala. Yana osinga bakonzi mboka bayokela biso mawa. Babongisa nzela oyo yango zolesela biso bana biso mibali bakufa biso. Oyo ngana singa kade yango wana. Mbote papa? Mbote papa. Comment est papa? Umulanga Gilles. Papa Gilles abanda epwe. Abandi justement la Ferbois. Na Ferbois. Si okoma koto na libulu manzengele oyende bon na ebe ya difficulté makasi. Oza chauffeur à moto le na chauffeur à moto la kumba moto taxi la sala nzela oyo nyonso ayebinga a. Maintenant lisolo ya route Mokali awa en tout cas est praticable bozolela et puis bobela ki biso bolo bana micro ya podcast yango to kiti sur le terrain to kambela ya bino to kota bino pa ya bakonzi. Bon mbela la biso pa la biso to senge pa la bino de senge biso pa bakonzi de maba ta la biso nzela oyo. De so filmer juste te ti na Ferbois kuna donc Ferbois la roba banda ti telenga mbapo nzela ezate donc to ba ti na Ferbois za ko beba de so te amso la Ferbois donc mai likola presque ko la fleuve de mai na mara mais to ale langa mais pena biso elanga za la raté mais na ba mai oyo bele oyo to loba eza utana no wapi bon mai oyo biso pena to ba raté ndeti biso ko ba biso a chauffeur to ba raté biti mai oyo utela ka wapi ba mami wata ba juste pe mabulu pe leki te le mai eva na libulu mwa etambola ezate te ase ezate po eka elexa mai donc mai eba yo place moko de ce que na Ferbois mito Ferbois pena kuna nde mai atambola ni kwa point de la nzela te to senge pe bakonzi na bino de ya biso ma konzi ba ta la biso za manzeko to mula souffrance to souffrir makasi donc la souffrir biso pe souffrir dans pas moyen de moyen ezate. OK, merci beaucoup Manema. OK. Mbote papa? Mbote. Comment est papa? Akombola ngai Christian. Isokoko basani na obandeko baloba pona route Mokali ya praticable au sakala tenzela mabe. Bon on mala roba sapona l'état na biso vraiment tozala posa lisungi ya makasi pona route na biso na yebi bien que
na niveau ya kisasa eza route oyo eyebani bakonzi batalaka bato ebele minene balekaka barika mboma babotamela arika mboma vraiment oyo oyebi arika mboma oyo asala komona kongo akufi wana donc babotamela na route oyo na balabala mwindu sikoyo mpe bato minene bayaka awa bamona quartier moko bimisa bato ya valeur mais quartier wana eza na capacité te ya komema bakamion eza na valeur po eleka awa yo moso otie baimage ndenge ozomona boye donc apa awa ti liboso kuna donc nyonso eza souci donc il faut sala biso ezali ape faut sala biso ezali vraiment ndenge toloka déjà baepoke l'état telemi mpona libulu na biso oyo vraiment soki asali quelque chose ya bien prince oyo ekomi kitoko eza esengo na biso eza propriété na biso epesa biso esengo en tout cas papa Fati akende toujours liboso mpo biso toza na baforce du progrès tozosoutenir maga yebi biso te mais tozosoutenir quand même soki asali eloko ya bien awa eza esengo na biso ndenge na biso bana ntango bana wuti mokali maintenant awa badepute provinciaux bazalaka te bon badepute oyo baza awa basisalaka santi donc toyeba non tomona efe na bango te bamanifeste efe moko boyeke bango bazalaka awa oyo biso tomona eza kaka biso moko nde topesa force awa na ndenge mokonzi azopromettre donc oyo biso tomona yango wana sikoyo toza na elanga awa mbula ezobeta te donc se bino kote bobeta mbula na butu bon problème ya grave eza nini malgré elanga sikoyo awa eza na batio ya mai elekana batio etoboka batio wana sikoyo ezosenga fo balandela yango babamba oyo esengi ya kochange bachange enfin ke mai ebima lisusu te po ntango bamai ebimaka na bapompe ale batio wana komi korefule bamai nde ozomona boye bato mosusu baya baolobaka toocumula mabulu mais awa baacumula libulu te donc c'est-à-dire bamisala oyo esalama awa esalamaki vraiment pas comme bien yango wana ekoma opesa baefe oyo. Ok, merci beaucoup mwana mboka. suksi eza na kati kuna suksi ya mwana kuna omona na suksi wana suksi donc so bakanga chwana eza wana na se koto pe mai kati soki wana bakangi mai kati mbala moko tomoni bino makolo koyo bamai bino musani bosala te biso musala biso eza boye mpo nde bamoto ezoleka na malako te babangi eza na se soki moto ezoleka soki moto ekangami totie pwa tobimisi apesi biso mwa mike na biso toloba mayebo oyo evatie mai oyo eza te nasa kotindika yango eza te eza kotindika mai ate totindiki mai tie yango wana kuna ebanda ofula kaka mai ate tokangi totindiki ndenge mai elongo nyonso tie yango wana mai ebanda obimaka oko boluka baja rechi de sete mpo bayakanga yango bango baleka na ala mituka na bango baleka na ala mituka bamonaka bango moko bamonaka bazwa solution mwa malonga te bango bamona bamai otindi ebima bazwa solution moko te. Ok, merci beaucoup.
Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, un grand merci à vous. Nabi Kebouza qui est belé, Deva Itando Kirabino, et Kota la Bongo émisseur Mokola Lelo, Bomoni Route Mokali, Kobanda Pascal, Ti Ekoma Bongo, na Esika Oyo Bazo, Benga Bongo, Libulu Yamanzengele, ils sont vraiment impraticable. Libulu Yamanzengele, voilà. Bazo comprendre te nazo baté ceux qui ngubu azorama ina fleuve aga kobwa kango wana tozo baté mais constat to sali pe na ba population bazaki nzinga régie des autres wana etoboka tamolai bali kakawana basala eloko te mituka bango pezo kota nango na kati ya mai toza na saison sèche o tobenga bongo na lingala tobenga bongo elanga mais mai vraiment isa awa ba moto bazoleka na difficulté 2 pneus 3 pneus ba mituka kutu na parlons même pas et yango tokitaki awa po to laksabino merci belé pa ya les trios d'enfer et les tours de fer batumoko bien. Un grand merci à Maître Capolizo pour et depuis Londres, mon Oni britannique. Un grand merci à mauvais Derlin Mbituvova et depuis Hollande, ma grande sœur Clarisse et ma grande sœur Lana. Sans oublier aussi mon beau-frère Jérémy depuis Hollande. Donc un grand merci à ingénieur Doubasadis à Lissonzambé. Merci Montréal. Un grand merci aussi à Marcus Garveille et depuis Panama. Destin Monda honorable depuis Belgique. Restez toujours branchés sur votre chaîne Yabiso Podcast et on se trouve à la prochaine numéro ce qui est Soumasi Azongité. Bye. Yabiso yango yo oyeza biso na biso suka ya makambo elike bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to miti nini te to moni na nyoso to sali mekondi forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko likaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the komeleng is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai osali ya kokamo